Ça l'aura déjà sa biso béton double plein mais au moins la bango béton en pierre et puis au moins la bango balé na TV ba luka pena guerre na makasi ba ça bilo pena guerre na makasi ba comprendre que il faut pas toucher quand les padres pour les padres na makambo vondi ça mokileza Rwanda monde za Rwanda ba tutu bana mulimo ya agitation mikolo moneke bavandi topeza bango kiti bovanda milimo hotel matele tolingi te bozo kiti bovanda bolingi nini bovanda nanu bolo baba posa na mini oh ba dusu balobi ke za église et bon papa wemba banda générique ya fula ngenge ngai na mati na ngomba kolukelongi na yawe na bapasi nanga ngai moumbu na yo kolo batu suba yemba boya to yembela kolo boya to yemba eza ya blowani tout le monde va dire que comme on notangi lo banzembo ba te belé awa et belé moi ko yemela kolo na comme on notangi lo ba générique belé belé awa ba te belé pe ba plaza patron na yemoro un leader ko yemba jamais na ba organe ba demi-temps na concert amnene bongo yango na biso ki na conception na bango baza déjà habitué leader yemba na ba organe yemba na ba demi-temps c'est normal côté show eza façon na bango eza vraiment chamouké c'est benebele chamouké c'est benebele et puis na mpia kapel sous sa compagnie qui stade de Martyr là bato sous parfois balinga ba betango pona ba ya parfois ko luka ko longola mo berre basala mais biso toujours ko betango pour to monique il faut to betango sous double pot to maîtriser yango to beta qui ont déjà plein carton spectacle répertoire qui to roti les loso qui na YouTube on va te faire rigoler à stade de Martyr au moment du début à la fin au beta on peut na bar au yo kango mais ba stade de Martyr tu musu sur lukango na tina ta beta on na bar et zalati stade de Martyr za pour na biso nyon surtout et za biso ba congolais auto monique za prêt à ko beta ake ko beta mais biso de toi dans le 20 juin et le 19 juin na Congo stade de l'équipe ya biso ezati na plein organisation bobandi na moi conseil silipe avant monta kufite en tout cas soko yebike atako to kufina maladie et comme na tamo bo olingo lingate o kufakaka donc batu il faut pas ko tsaka ko sala na ramabe ozo détruire vie ya mutu bozo éliminer mutu pour intérêt personnel na yo moko en même temps yebike yo pe yebike o kende ngana trouva ngo bizarre vraiment dynastie ouais dynastie eza cadeau et là levier oh les padres à tchana kati ya pat donc evimba chaque jour ya onde bazo consommer eza la belle chanson ataki yango wana sala makambo zo sala bomoni bino moko ayimba na basien collègue na ye apesaki bango banzembo quelques messieurs na biso na banzembo na ye moko banzembo zaki belé mais bazo consommer album kitoko ya onde mutu ti lelo pesi biso pont ya rochité na code 16 Toza en plein studio où Toza préparé l'album Code 16. Code 16 est l'album où les padres a pensé à quelques missions après ce bon titre. Et l'album à les padres, il y a pas un titre belé. Ah donc après cette opportunité à ça là on déjà qu'est-ce que j'avais dit après ça marque Nzembo Nicolas Nzembo échappé Nzembo pauvre Guy Nzembo à ça là on a dynastie après ça y Charlie Solon Nzembo na mission mon Nzembo na tout susu à Salango biso Toza parmi ba mission pe ba chance ya Rocha Nzembo na code 16 n'est Blaise créateur Nazana Nzembo o les padres pensa ki pe nanga que Blaise Luka Nzembo do Nazana Nzembo o ki na salisi na do na travailler pe na motu nanga do na travailler pe na makasi pour na réaliser Nzembo wana mukole go bima ba comprendre que qualité za quantité te do na sali pe na Nzembo o na moni que un animateur akoyemba a spécifier batu ba migeni ba mérité ko zo mabanga na bango ba Junior Loere ba Jazz Kavulu ba ze belé ba Karine Mokonzi ba za belé ba mérité mabanga na bango ba za vraiment belé non ngebu eza cri prince d'Angola o ya présenter qui papa Hervé ba tuna ki biso munomtu il faut bocha cri moko prince ajijaki ko changebu po aboka yo dana ba concert ba live ba bina ngo yango achaki ngebu po ba sepel ngo o ele mal mabezali. Bonjour chers internautes, Solo la vérité, encore à Kinshasa, avec l'émission Dis-moi tout. Je suis à Kinshasa et j'ai le plaisir de recevoir encore. Là on est dehors, on prend l'air. J'ai le plaisir de recevoir une fois de plus Blaise Créateur.
Papa, bonjour. Bonjour, maman. Bon. Et ça a toujours plaisir, hein, Ebika. C'est. Donc, c'était un immense plaisir. Quand tu m'as dit oui, je dis pourquoi pas. Ouais. Et troubler un peu Batou. Toi, étant que père, étant que homme, Yuanaza maman, Liwa ya maman Nabiso a Kufa Elombe. Ah, Madame Elombe, vraiment, sincère condoléances dans la famille naïe, vraiment. Des vies naïe biété, mais Natala Kaye na ba vidéo. Ndenge asakana kana bana, ndenga yemba kana bana, ndenga bina kana bana. Na école vraiment et ça là un plaisir makasi donc vraiment en tout cas on a encore quoi apprendre que à Tiki Bisso mon troisième formé nga kutu moi nangai Samuel mon fils m'tazo sanga que papa est-ce que patati ah elle est morte en tout cas ça linga moi pas si vraiment la regrette qui na mon on ba internet ba TikTok ba nini na bana ko sepelane makasi na bana ko apprécier makasi na musana mais bon na mona ya bongo te dans un pena parmi ben exemplaires exemple à suivre vraiment abima na idéologie na yemongo boye puis ya misala banini tout bon très tôt mambali wango pe c'est difficile à gérer, difficile à comprendre et anzela na biso tout mais et se prendre un gars quoi. Sincère condoléances à la famille naïe, Madame Elombe. En tout cas, merci. En tout cas, comme il est dit, sincère condoléances à la famille biologique, ses amis. Denga wadao sala. Bon, balobi na biso il paraît zaki soki poison, soki pembaso, soki penini. Ah, papa. Muto pasale ngwazane aza immortel te. Il est pas au kufane kaka. Donc inutile ya osala na mabe et bon attaque bomi mutu bo sel mutu mabe obi nga atikala éternellement. En tout cas soko yebiki attaque to kufina maladie et comme na tamo bo olingo lingate o kufa kaka. Donc batu il faut pas ko tsaka kaka ko sala na mabe ozo détruire vie ya mutu bozo éliminer mutu pour intérêt personnel na yo moko. En même temps yebiki yo pe obiki o kende. On a trouvé un bizarre vraiment dans une épreuve dans une précision vraiment mais regret Zara et Belé comme on a servi on a tiki biso vraiment en tout cas il a passé parce qu'on a lobby pareil donc on n'est pas sûr on ne sait pas donc tout ce qu'on peut dire paix à son âme que son âme repose à paix et que tous bana on a besoin de relève ya mutu mususu asala makambo o asala parce que ils appellent traumatisme pour na bana ils rappellent moi passé au moni na matanga na ye plus mingi ba olela mingi ezala bana ba élève na ye ezala vraiment bana TikTok ozomona bana ba olela bana vraiment na yebi ke bana ba ozala choquer les jours là ezala vraiment bana et puis kozwa su mutu ya bongo pour photocopier za original te abima na idéologie na ye mutu mususu ye tozomona yo mais toyebi dake ezala na mutu moko bana ko sala ngo mie donc ils a moi passe quoi il a passe. Oui, une fois qui on a Paris, au PC mon parcours non, mais na découvert moi le mot mususu. Si. Orchestre qui est. Ça te dit quelque chose? Au découvrir en gros ndero yeki ça. Ndena yeka sasa kana on luka. Au moins quelqu'un pesa nécessaire, c'est un peu faut quitter na terrain pour na redécouvrir ba makam mususu ba secret mususu. On beta garanté. Bon na beta ki ngo vraiment te na beta kana ngo bo pa faka kana bosana ki ndena za une émission na bando le kamingi mingi mais nga yakini ke saza ex patron nga eza orchestre oyo esimbisanga micro pour la première fois mbala liboso eza orchestre oyo ezwanga trop petit et puis les orchestres eux la qui sont à gamme les orchestres on a yé la guitare au pena au sens pena que c'est une orchestre à quartier zalaka au boibi que n'angingi orchestre moi zalaka na banda orchestre moi répétaka na yolo orchestre moi répétaka pour le orchestre à quartier vous mes arasuté mais quand les aïeux partent à 15h 16h bobi d'ailleurs que tu répéter orchestre moi on moni ba jeune musicien et belé ba bima na orchestre wana nga parce qu'on a besoin qui chance il y a quoi affronter avant qu'on a orchestre à monene na yé quoi qui vraiment orchestre à quartier et puis orchestre à l'époque président de Zagi Jiken il y a qui niqué comme orchestre à Cap Musique na yé quoi qui kuna et puis tous na ba frère na mo acide ya ba koto yo mo pao ninyango acide bols fefe baleka na pese bambote to utana yé kuna tous mo ba jeune belé bon
Après un a eu ça la 2 ans en orchestre rango na monique na comprendre et là on a besoin gamme comme maîtriser guitare moi ba discipline belé mike au fongoli pe voix pour voir faire zoka et au bani ko yemba liboso faut pena mungongi kaukaka yo faut zoka comme le ba mundongo batanga ba bilo kana tu faut le kala beta wana parce qu'on a les kala beta wana dans une formation muke pendant 2 ans les ndena kenda ye pas vient nga ba ilo kanto place na kenda ko progresser les sous hein batala permet la redi à Messi déjà donc parcours nga ngona. Ah d'accord. Mais une autre chose, nous on voir que zoka na ebi ke na on a zonga pour émission na salaki. Na on ba on na salaki. Na ebi ça ko na isenga bi baninga bazate est-ce au coca au coca penza ko assumer ko assurer yo mo na sincérité na yo moko. Ngana sengite o bat ba lobby. Yo moko. Na concert, c'est pas facile c'est pas donner n'importe qui. Ça, il y a 15 000 places. Bon, pour préparer qu'on a énergie à 4 ou 5 animateurs. C'est retrouvé, il y a un voyage, compte il y a visa. Et puis, suite il y a visa. Et puis, on s'est retrouvé en Amoko. Maintenant, du début jusqu'à la fin, on a maintenu. On a un concert, on a sali, on a prévu. Bilo, monsieur Salema qui était par rapport à temps. Pour m'inviter, les cas qui peuvent m'ébéler, tant comment ils m'ont serré. Mais où est-ce le nécessaire na sala ndenge to préparer concert sauf rien et puis sur moni et vidéo et robima officiellement audio na vidéo il y a ING sortie mondiale au monde qui sortie non officielle on comprend que ba remerciement ba félicitations ba encouragement les autres partout ba tumso bazaki na kati on dirait ba bana ko comprendre était nini blaze zo sala na début ezaki moi pas si peu muto comprendre mais après sortir à concert quand même concert on a quand même makam na sala le même jour au monde que et tout ça batou ba comprendre à blaze sala rende musala boy donc na sens wana donc na sala boulot na bien na regretta rien donc côté ni na ba concert à bon même pas que Coco Mata susu on a sala qui on a lobby okuna soto 8 ans susu salle mora munene susu na sala encore mieux parce que on a sala qui na mona qui un peu moyen donc du coup non on a mona qui moyen te on a mona qui yango na défendaki valablement pour ezaki prévu na zalanga moté na concert ezala prévu to zalana baninga 3 ou 4 personnes alors on va se présenter te bazwa ki visa te na se retrouver ngamoko faut na jouer rôle ya animateur wana nyonso na ba omisu bazana programme makoya te me bazaki ata ba na sala intervention te ba ya ba 5 animateurs na concert wana Mutna mutana octave na yazan énergie na yeme na boka cri nanga so na longa na cri nanga na na cri mutu mususu na na cri mutu mususu na cri mutu mususu toza ba corde vocale mo te mnom tana nenga gérera souffle na ye menga so na manoko sala na jouer rôle ba toi na tout et puis ti conseil ici là na crachate na kaokate wana ba te belé ça moi pas si maman et là pas vraiment na regretter le côté en tout cas so itozaka na baninga tonga to sala de mieux koleka. D'accord. Mais comme Bazalagité n'a défendu qui ça va. Et si aujourd'hui Balobi concert, tu souhaiterais que ça se passe ndenge zalaki ka wana to changer te to oza quand même na ba élément msoko lo bako ko conseiller par rapport ya binonde boza orchestre quoi en fait. Okolo ba oh boye zalaki moi mukie to matsa moi niveau to ça na moi boye. Ce qui tobi ke to bandela quand même concert wana et lo roni na ko kiko non ce qui bo sali mususu na obino bo sali ki liboso so bo sali mususu tu penses que bo répéter la même chose parce que c'était na olinga te to répéter na olinga naturel tension surtout côté animation na oyebi ça ba chef na biso na défense mobimba to zo ka so risque te ya ke to na concert moko ya munene bo mimika biloko ya sika o bato ba yoka namte ça bo présenter bangwango et bon comme na concert ezaka difficile pour bato ba ya maomba la moko bato ba bina ka iloko ba si ba yoka eloko basi bayoka bayebi ke so che batela ya mutakoyemba mutayebi ke so che kolanda kitoko na yete mutayebi ke so kolinga ka Jésus beta maboko papa yanga boya bayebi ke biloko na tout eza ba biloko moza ba moment fort mais biso to soit qui risque moko ya ko changer répertoire tout animation par rapport à Didas Arena Genève Arena couleur café donc tout ça là qui tout ça là tout changer vraiment répertoire tout il a ba cri ya sika bayoka ba pete kuna bayoka ba kamula ezagite bayoka ba bela ka bayoka ka yango te bayoka ki biloko ebele ezagite nzoka
na ba concert ya minene bongo ata to koya na biloko asika mais faut ba biloko za o bato ba yebi déjà faut ko yambisaka bango ngo pa bo sangisa na biloko asika mais ezaki facilité yango monaki na début ya concert ya ING Arena bato ba yambaki na nous vendisa moi là pourquoi pour ezaki crime moko bien mais ba kutana na ngombala moko na ING Arena. Ouais. Allélo, allélo tongo sa, ale biso to ningisaka. Bat ba ibaki ngote. To présenter bango ngo avanti. To yaki na ngomba mo comme to bombi net ba biloko na biso bat ba zonga na concert. Yango moni ezaki moi pas si po bat ba comprendre un message wana na moment to beta concert. Mais bat ba yo ka concert esili et to ke na ngoso na concert ya les 12. Auto beta na Belgique na concert indépendance. Bato ba yo comprendre que ba yo kaki da clio na ING Arena et ba yo ko sur les 12 na concert à Belgique susu et c'est le roi que loko moko ba yo ka déjà au monde ndenge binisa ki bato ti lelo et tikal pe na mito bato do ezaka ka moi c'était unga na côté le mela mukie mais récite ezalaki malgré toi ki na biloko asika tala lelo quand même biloko wana yango ba obina yango ba sepeli nango yango lobisi mukili bato tu baza rovanda monde za rovanda bato tu bazo na makelele les padres vandisi bango. Donc, vendre ça et je place nango. Faut qu'on risque à faire. Au monde sur besoin de succès, besoin de l'idée, na un mois 10 sur le lobby bat baroyoka. Il faut qu'on ça la rappelle quelque part on appelle la monnaie qui m'a bien ma capacité. Pour nous on a le quoi que beaucoup bêta jamais ba concert non surtout biloke ko kanara. Oyo bêta qui concert au même répertoire. Non, ndé tout le monde ba concert bat musus. Donc di nouvelles choses à la tête. Donc obo salaki yango bosali kuna yango bosali mais biso to jujaki moni sala bien mutasu tala ba vidéo biki répertoire ING Arena et ande motana ya couleur café obanoka ba sebe na ya couleur café rien à voir na Adidas Arena okende na nini na Genève Arena rien à voir na Adidas Arena. Donc so tali ba vidéo na biso landela ko pena bien au moins na côté animation. Tout ça là il y a un changement, tout ça on a temps pour travailler, tout ça on limite ça bateau bilo quoi si capote bique, tout ça on a fan, tout ça on a l'idée on a na makambu, sur le bi quelque part pesa bien pour na changement on a ya couleur ya royoka ba concert pour la différence, c'est ça. Eh bien, c'est une bonne chose. Moi, je dirais, Nazala qui n'a concert, il y a privé. Il y a privé. Ouais. Oh, il y a les 12. N'a pas sur Mboteme, au Mona. Oh là, désolé. Tous les canaux, ils boivent bien la musique. Tous les canaux, ils boivent bien au Toki déjà. On après concert. Après concert. Yobiga après nous les alaka, oh là, Mutuboye, Mabé, Batuba, Solo, Mabé. Fallait qu'on règle le moment vite fait. Bah, félicitations à qui partout. Koto Maman Bernice Sabenga, Koto Irma Nagolo Sabenga, yo. Koto yo bato boye benga koto El Padre Makateli ya benga de ba félicitations à qui partout donc ya onzo mona et na quitté na podium koto Karine Mokonza bengi ngai a bengi ngai Blaise Krete koto Frank Mamba bengi yo koto yo senti vena ke nazaki na mouvement quoi désolé en tout cas la mona non mais c'est pas grave mais tous aïda na Paris tout tourner émission na bi wolongo benga nga pour féliciter mais bien sûr mon na zenga mona podium talande na tena ki sur na beta ki moi bordure mon kunanga est-ce qu'on coca mais la moni coca qui en tout cas félicitations. C'est pas la première fois on a se retrouvé dans la situation bongo bazar parce que gérer 4 voix seul ou 5 pays et belé c'est pas facile et puis on a concert amené le bon il y a 15 000 personnes dans les seuls animateurs dans la génération on a affronté ça il y a 15 000 places na boka ngai moko du début à la fin et puis on a norme dans le seul mais la coupe on a pour loba mais ils ont genre na bisoté genre na maté ah ouais donc oui c'est que j'allais dire là qu'il y a un concert il y a privé ça s'est très bien passé pour Nayo concert Wana parce que toi qui as un concert si concert Wana privé Wana comment tu l'as trouvé et ça parmi mes meilleurs concerts de carrière nanga ah ouais na maîtriser yango bien na beta concert Wana na bokebi na prudence makasi par rapport ya ba remarque oyo bato basalaki na ING malgré que ING Wana yango ba yo adopter et là c'est que na sala musala bien mais bat bazwa ki dali kantia ko sala ba remarque ya opesa ba point de vue na bango et to beta concert les 12 na beta ki yango mingi na bokebi na se référer ki mingi na ba remarque bat basalaki na ba dire bat balobaki ndenge bat ba le Blaise falaki bo donc et to kuta na concert wana na za na droit ya RRT. D'accord. Na début bat ba mona ki yango RR mais ba yo mona ki zaki na RRT donc ça déjà bien mais tellement na temps wana bat bazwa ki yango bongo
dans concert le 12 na joie qui ont plus mingi na bokebi mingi déjà parmi concert moko na beta qui ont na concentration makasi et puis sans critique. C'est qui vraiment ambiance du début jusqu'à la fin. Na binisa bato bina e bandeti suka concert si l'ambiance et banana ambiance na maîtriser yango pena de la chambre pena na tolo awa et kiti awa na lokolo na voandisi yango le roi ballon en tout cas ils ont parmi mes meilleurs concerts à carrière. Ben la question que je me suis posée, pourquoi concert privé? Bon, pourquoi concert privé? Moni ils ont ba fan mususu balanga ko pena ba concert moko ya moni muto aligné musique ou aligné artiste naï. Ouais. Aza bena fanatique à la bonne musique. Azakana na somo ya robanga montant ou prix ya droit d'entrée à concert. Au moment où tu as concert moko ya ING za concert moko ya munene 15 000 places et c'est belé. Alors toi que juger comme ça le 12 ça qui date indépendance na biso et ça les canissimo ya bien ko beta concert moko ya VIP et la différence na auto beta pour les partenaires ngako bandela makambote. Toi tu da ko beta concert ya full ya bato. Après conseil on a essayé to betango bongo na ndenge ba sala ba stratégie na producteur na vena biso Picasse Mbaya bona staff ne mobimba ba VGP Mindia ba papa Klisa Ngani ba Vego de Fambembe en tout cas et les cas qui bien pour na ngana mona kengo retrouvaille ya bato mususu balanga ba laisser bo sanganité pour mutu mususu abi galanga ya ndule mais pe laisser bo sangani bazaki na mon pe wana bon kasi mutu ça mutu laisser bo sangani ma zoka risque aza fanatique azoka risque ata ba che conseil 500 € à somba billet mutu mususu aza fanatique mais so ba che conseil 250 € a comme ba calculer belé mais wana ce que zaki pena conseil ya ba vrai ya bato pena balinga ko la bonne musique sans couteau makelele sanini et zaki conseil moko o pena linga ndule akoka ko ratango te yango moni récite salemaki bachaki buffet zalaki wana VIP les padres total ce répertoire ya concert wana au moins rien à voir na ING Arena to bandaki na ba succès ya ba artiste o to basala musala kitoko na Congo ba vena biso rappeler Motayan Marie Paul ezali ba ve ba ilo kanto ngamo na yembaki kutu na presse na podium to yembaki ne miso kito et puis il y avait Redi banzi to yembaki banzemba ba Verambo to yembaki banzemba ba te belé bando poster ba photo ba artiste musicien congolais pour eza indépendance eza pour na Congo mobimba donc to se référer ki na babilo kona tout au monde qui rien à voir na makambo ING Arena ya komoni conseil wana ezaki pe na mwandenge mususu so telengo peneza bashaka ba conseil obandanga okoti obando bane ko binati ozongi ndako so zena malade longwe. Bon, il on a sepelé comme on le beza qui est artiste nyonso na mona qui pe na fiche de bobimisa qui na comprendre que papa Hervé ane mutu ya ba rancune te na mona qui fali na sima de marmin surtout na mona qui artiste congolais oui, c'était une bonne chose sans polémique oui, c'était une bonne chose parce que c'est que tu viens de dire en fait comme on le beza qui est artiste nyonso surtout ezaki indépendance oui indépendance ça donc on n'a pas calculé le visage de ce soit ezalaki te erreur quoi que ce soit ezaki pene fallait za bongo tellement to imaki banzembo ya ban succès tellement ba manière ko poster ba artiste musicien congolais malgré tout ça ebele batu nyonso ba kokaki ko tia maté mais quand même ba tête d'affiche ba o pena ba zo kumba pe musique na biso le pas da pensaki na bango donc ba chaki bango ça va ça là bien. Mais il y a une chose que j'avais remarqué, c'est comme si musiciens, ils n'avaient pas trop maîtrisé les chansons qu'ils étaient en train de chanter. Il y a succès. Bon, ça c'est une remarque. Ouais, le problème c'est quoi, Isaki? Ouais. Au monde biso, ils ont reçu babi. Toko fana baba si biso ke voyage na pourquoi? D'accord. Toko fana baba si bino ke boya studio lo comme Jerusalem. OK. So kota la répertoire wana. Les pas d'azali na mutu, mais biso to yibaki amote. Tu répéteras une fois. D'accord. Tu répéteras une fois avant concert. Tout ça la répétition, moko kaka. Si vous avez un monnion surtout, on va tout mususu parfois. Ayo kango mais akanga on t'a maîtrisé. Boy bo répéter quand lelo, lobby concert. Faut que tout ça féliciter. So les aïli quand timombo que tu vends là qui ont des ba concert sur les pas d'abeta na ba kisasa awa ba ayemba banzembo ba ancien succès belé. Là ça va. Mais biso tu répéteras une fois. Lobby dans un concert. Donc il fallait que ça là tellement les cantimo et là qui et ça là qui peut bien
Ah, ils allaient qu'il leur mot lié peut-être la nuit ou la veille. Ok, ils allaient bien à banda quand même dans l'ancien succès. Non, dans l'ancien succès, faut aller mbaboto. Tout le monde ça va choisir banzembo to pour oh t'es pas oh t'es il mange pour banzembo et moi pas tout ni biso pour tout mais oh et les gars qui bien. So mon ba mission so ba no ko tatone muke ezake to répéter ka info. Eza banzembo te to maîtriser que to yemba on oyo ka ngona musika mo yemba ngo te baneti suka. Alors on a conseil répétons une fois. Génération peut au mambaka la génération peut comme ça ya bango pété. Ouais. C'est difficile quand même. Ezaki idemo ya bien pour la sala la différence dans va concert to te ko beta. Donc mon a rien à voir na ENG. Il y a un peu de ça valeur à concert. Mais parle-moi un peu de l'album. Album, tous en plein studio, tous en album. Non, c'est qui avant générique. Avant générique. Avant oui. Dynastie, ouais, Dynastie, ils ont cadeau, ils ont levé les padres à Tchanakat, il y a pâte. Donc ils vivent chaque jour, il y a un débat qui consommer, ils ont la belle chanson. À ça qu'il y a un ça la makambo, ils ont ça là, bon mon ibino moko, aïe na basien collègue naie, après ça qui bon banzembo, quelques missions na biso na banzembo naie moko, banzembo zaki belé, mais ils ont consommer album kitoko. Il y a un mutu til lelo et pesi biso pont, il y a rechuté na code 16. C'est ça album, ils se comportaient très bien. Ça va. Mais il y avait quand même un générique dans la dynastie. Ouais. La dynastie, il y a un générique moko. Mokoka. Ouais, il y a un générique moko. Générique, on est sous forme qui est en promotion. Basta la clip langote. Sous forme. Ouais, basta la clip langote. Les pas dans la qui ont clipté. D'accord. Et ça na et le romo boy bisoka batoye bien. Pourquoi basta la clip langote? OK. Ka biso batoye bien. Donc initié le belon na télé. Mais ça la générique moko bien. To boka on a papa Hervé, to boka on a Mona Congo, na ngai moko. Na animateur na biso to tika biso o azala so na groupe te et puis tous ala ta 4 animateurs to boka ki yango animateur depuis dit il est pas intervenant qui na 4 et puis les ala générique moko bien vraiment mais bon ils ont la raison moko et ça là qui basa la clip na ngote c'est rien c'est déjà passé quoi. Ouais. Parle-moi de 2 génériques alors. Ah, voyez ça. Mokileza Rwanda, Mondeza Rwanda. Batutu bana mulimo ya agitation mikolo moneke bavandi topeza bango kiti bovanda milimo hotel matele tolingi te bozwa kiti bovanda bolingi nini bovanda nanu bolo baba posa na mini moni batutu baza kovanda ngana to za kovanda to solo la moni do chelo kolo likola boza l'aise ngapela za l'aise petite sœur parce que petite sœur nga ya okufane pour la papa yo Mary Kibingwa donc yé côté Mary Kibingwa yé koloba mabe ya papa Hervé Kibingwa Mary Kibingwa bambote ala Paris waza ti azalia OK bato baboya poto habite mbongo ya lia makambo za na kini moi te biso vanda na kini to ke nara to sel musala to zongi mboka donc ils a ba générique moko etu ko bima ils a cadeau les pas da sala ki na ba fan na ye na bato tout balinga la bonne musique bazwa yango ba consommer yango ti to kokoma na code 16 ba fêter nango na ba fêta wa les agina ba crise ala ki tellement bien to beto na ba échanger to beto na ba ING et tu veux ton conseil belé tellement de c'est là qui n'a privé ils avaient peine ndenga privé donc ils a générique moko en tout cas to beto na bokebi mingi to beto na ba énergie na amour na ini na baninga to ba animateur et puis to sansima ba mayele na coaching ya yemo Jésus de Nias au monde que générique bimé humilité ba ba yambia mbala moko bazobi na mbala moko donc moko kuteza na clip te mais bazobi na ngolo koza na clip donc ngebungebu na vondisa ba to ba vanda ba consommer si eto yela bango code 16 quoi donc ba consommer yango tala ka générique bimé après 2 jours 1 million de vies. Les lois n'étaient comme une combien ils ont bien, même pas 3 semaines, même pas donc ils ont déjà bien. Bah consommer en vraiment bah bina. Na ibi na ba fête, ya on ba bina. Le biku na bete tout na boîte mais na moni ndé ba zo bina vendre ça. En tout cas, mon pépé. J'attends Jésus de Nias. Et attanaï. Mais il y a une chose que c'est tout le monde qui en parle. Ouais. Et tout le monde yango pe babi keza plaja. Kolonango déjà. Azolobela déjà. Non seulement plagiat, vous dépassez limite au bazouaka et puis vous upena danse. Vous upena danse donc vous sangez. Non, je n'ai pas plagiat. Non, c'est faux. Comment je n'ai pas la plagiat? Est-ce que vous dites ça? Vous avez Tetolo bangebu. Est-ce que nakena ngebu. Allez vite longo ngasirenga fundi amene mwana Congo. Oyo kangwapi. Sokotali mwana mwasi oyo. Ayebi kwa la mate oyo kango wapi. Comment je l'ai mis à la plaza
en même temps tu bois 5 à 6 animateurs mon homme t'es na clé naï et bon non ngebongebu eza cri prince d'Angola o ya présenter qui papa Hervé pour l'église tuna ki biso mon homme tout il faut bocha cri moko prince ajijaki ko ngebongebu pour aboka yo na ba concert na ba live ba bina binango yango achaki ngebongebu pour ba sepel nango o ele mal mabezali te mabezate parce que balobi que bon parce que je ne maîtrise pas trop le nom de la personne. Balobi nanga kezaki ya mutu moro boya utaka bozwa kiango mais siko batusu balobi keza église. Et bon papa we mbabanda générique ya fula ngenge ngaina mati nangomba kolukelongi na yawe na bapasi nanga ngai mo umbu na yo kolo batusu bayemba boya to yembela nkolo boya to yemba eza ya blowani tout le monde va dire que na ko manotangi lo banzembo bate belé awa e belé boya ko yemela kolo na ko manotangi lo ba générique belé awa bate belé pe ba plaza non batu ba ye ko la ka ko supporter que Vondisa et Salima Kamunango c'est pas la première fois au monde que générique mo boye bazui morceau mo boye ya nzembo mo boye bi makala ba yembi yango na danse pe te wana sko mukolo yamba prince d'Angola il faut na tuna otunier Blaise créateur aboka Vondisa mais na mukuse batu baye ko la ko supportango ba ko kana ko supporter mo pepe ya générique wana te et loko de soki ezaki bien te banga ba makambo balobité ozomona donc c'est que ça bien tout le monde banzembo belé banzembo belé ba générique belé tout mona pas bazu pe nzemba mutu ba yimbi pe nzemba mutu nzembo moya ba ancien succès pe ba yimbi yango tout le monde mona ozala ngo loka ya liboso te na ko bando tangi lo bato belé o kama kutu. Donc, on allait porter une plainte sans gravité. Que vous dédommagez bango ou bien vous foutez bango droit d'auteur, bablo c'est pas grave. Bon, l'état bango ba yara nanu bato babina nanu bato babina. Oze important bato bazobina ba vanda nanu. Babina na ngebungebu babina Vondisa, eza déjà bien. Nandimi na ngapete ba roya ba osala ngo pour intérêt ni. Tout ça peut quand même sur les abongo c'est que quand même to reconnaître que basala qui œuvre moko ya bien. Et bien vous répétant aussi. To poussant au peli sous et puis na ministre ceux qui battent belle baye baki ngote baye royer bango le sous ça sens que ça vient et ça bino boza nde baloba te bino profane bango baza nzambe comment vous goza nzembo nzambe beaucoup de on a ba chanson profane peut-être c'est par rapport à ça c'est bito bata liboso te to sala na ko bando tangelo au kama yimo au kama ke batte belle pe basala na bango ça on sait pas du nouveau. Alors position kasi orchestre ces années pour 2026 poto Bolobi nini tomoni bino bokende ko visiter ba Bolobi ba 2 fois Stade des Martyrs tomoni gérant Stade des Martyrs à lobby que non pour l'instant il y a pas de concert parce que culturel ba comprendre raté et puis ce qui 2 fois na c'est ça ba biso bo beta double là ba banda ba activité il faut pas passer lango et fanjo parce que yemu tout ça futa déjà banulaki. Donc, on a maquillé internet. Ok. Et ça va les ondes internet. Mon internet, tout le monde est libre. On a visiter Stade des Martyrs. Et ça a organisateur qui va permettre qui. Et ça a bateau ba gérer comme Stade des Martyrs ba accompagner qui. Et ça qui facilité. Et ça pas bateau ceux bateau ba robeto na ba manière na bango. Ba beto na ba manière na bango. Ceux qui basana ba date na bango na limite ba date na bango za ba date mo na biso. Non. Biso quand même aussi da bateau ke. Le 19 et le 20 juin, nous avons un Stade des Martyrs, double Stade des Martyrs. Ah, tu le confirmes? Les pas dans le bac. Et puis ceux qui ont dit Stade des Martyrs, lobby, nous avons un débat bête. C'est-à-dire? Et l'activité l'année prochaine. L'année prochaine, c'est en 2026. Ouais. La date est en 2026, en juin. N'êtes-ce que vous comprenez? Si, nous comprenons. Ah, toi, en 2025. Et là, c'est que, en 2025, ils ont l'activité, mon côté, au Stade des Martyrs. Si, c'est le pas de 2026, le 20 et le 19 juin. Donc, il a qui c'est que, ils ont déjà l'année prochaine. Et le 20 juin. Ouais. De l'année prochaine. L'année prochaine. Si on a mon tout le monde, boss qui s'est dit, banyama na ko be ba banyama po oui po on moni ko ya ne loko na TV ozolo bele loko pa faut maîtriser te oyo ki bi ba lobi ba sibino bien ke ba ko fungola ba activité ko zonga année prochaine mais biso ba date zape na année prochaine na juin ezanan donc il a kisike na 2025 oyo eloko yo salema na ngona nukuna te ba sa ba travaux na bango c'est tout.
Si ba pesi biso des dates ou l'année prochaine là qui c'est que ba d'ailleurs que ba travailler aussi là na date puis tout ça étranger tes stade na biso ya mboka attaque ba congolais. Donc ba on a bon intérêt ya ko boye la biso sur les événements to beta da wana to beta stade de Martyr wana ba tout sur parfois ba nga ba betango pour na ba ya parfois ko luka ko longola moi berrer ba salaki berrer ba salaki bien moi ba déchet ba ni tout ça mais biso toujours ko betango pour to monique il faut to betango sous double pot to maîtriser yango to beta qui ont déjà plein carton spectacle répertoire qui to côté les loso qui na YouTube on va te faire rigoler à stade de Martyr au moment du début à la fin au robeta on peut na bar au yo kango mais ba stade de Martyr va musu sur le kango na tina ta robeta on na bar et zalati moi je comprends de là c'est que biso to bien temps d'accord ce que j'ai compris ba ton sou ba beta na ba stade de Martyr au monde ngo pe monde na ngate au monde ngo te au monde ngo te si ko biso so to zonga so ki biso to zonga na stade de Martyr to zonga te poto ke ne go corriger non to zonga te poto ke ne go corriger moto sala gi non to zonga poto ke ne go sala sou di nouveau po to sala gi déjà bien makasi bon na histoire ba stade o betama na Congo stade eleki ya biso ezati na plein organisation bobandi na moi conseil silipe avant monta kufite répertoire kitoko non na concert biso ata mokote oyebi o ba kufa bazali mais biso te biso pena to beta concert moko ti le tika na mito bato yango be mito sisa makamba ba stade ba ya robeta mais ba beta nde bien po biso da to beta ki yango bien. Kasi yo comprendre bon déjà peut singa réponse bon à part wana question zaki moulai pour un programme orchestre toza en plein studio où tozo préparé album Code 16 Code 16 album oyo le padre a pensé na quelques missions na ye après c'est bon ba titre les albums à le padre il mo pas ba titre belé donc après cette opportunité à ça là déjà la qu'est-ce que j'avais dit après ça marque house nzembo Nicolas nzembo échappé nzembo pauvre Guy nzembo à ça là na dynastie après ça Charlie selon nzembo na mission mo musu nzembo na tout susu à salango biso toza parmi ba mission pe ba chance ya rocha nzembo na Code 16 net Blaise créateur Nazana Nzembo o le padre pasa ki pe nanga que Blaise Luka Nzembo do Nazana Nzembo o ki na salisi na do na travailler pe na motu nanga do na travailler pe na makasi pour na réaliser Nzembo wana mukole go bima ba comprendre que qualité za quantité te do na sali pe na Nzembo o na moni que un animateur akoyemba a spécifié batu donc le padre pesa Nzembo apesi quelques missions ba Nzembo de Blaise Créateur ça na titre na album ya Code 16 o nga benganga pour na li solo tangami négociation par rapport au bengi na plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 aux Blaise Créateur to beta masolo Code 16 date banda ki ba boulot toza en plein studio biso to na studio na biso na ndako et pas patron na biso José Lignas et pas les padres na studio na parler donc ils auraient ce problème te soto bito mi kangamela pendant une semaine to travailler soto bito parle to pendant un mois on dirait ici ba maison de production ezala tina ça ba bien so ba koma na banda na bango non te ba studio ezala ngo belé et ça na ba misala mususu et to koma net era ba générique ba live et senga to ke na ba studio mususu mais net ya enregistrement ba nzembo boy en tout cas biloko tout ça là on va pas les padres ba nzembo belé ça la pas les padres belé do azana studio o OK to koma ko sala ba album kuna même dynastie o salami kuna ba bloc belé salami kuna to en plein studio da to bandaki pona ba to ba miyo kité na ba des génériques e bimi vandisa ba c'est tracasser na mingi te ba banga mingi te to ko satisfaire tout le monde te na ba des génériques mazate ba mi gagné ba mérité ko zo mabanga na bango ba Junior Loere ba Jazz Kavulu ba ze belé ba Karine Mokonzi ba za belé ba mérité mabanga na bango ba za vraiment belé ba Era Ramses mutunanga Era Ramses na pese ba mbote ba za belé vraiment ba mérité ba mabanga na bango pour ba sala ba pas parole c'est bango tout na ba mbote na bango donc ba tout ba banga na bango te to ko satisfaire tout le monde te quand on a deux génériques oh non album ezoya to solo la kitoko programme na biso ezali tozana ba date c'est belé oyo ke poteuse a dérangé bato bazo benga biso par-ci par-là ba date bobo sanate ke les padres sala makambo pour na pression ya bato te asala makambo na ndenge azomona évolution na ye ndenge azomona vision na ye na ndenge azomona ke na ta oyo fona sala boy malgré ba fan na biso tout ça la rappelle pour na ba fan pour na ba onde ba za derrière nous ba poussa biso il faut que ça la poussa na bango mais artiste azara plus mingi na confiance na ye
que non pour na les on dit à bato bato boza la calme to utaki déjà ko beta concert amnene na ING oyoke ba concert to les gars na ING ba sala makambo to salaki mais tant quand même ti poto pe ba na besoin na bino oui mais to uti kuna même pas 4 mois to uti poto na limite 4 mois c'est coquille ba na to uti poto to beta ba concert to beti des concerts ya makasi et bah oui na minute aussi go bato ba bosa na te que to pe maté tozo profiter ya ko sala pe ba bolo nde to vanda na kisa boye ezala te to vanda na sentiment te to za na ba visa. Tokola mo kapé pas de big note bo ke sala album na poto to ke to sala album kuna to ya pe poto mais poto e bongaka ko ya poto bat musu ba ya mona bat musu ba ye o yo beta concert na poto mais osali mpiaka o teki biye na pasi bat batondi vous mate pourquoi bat ba o donc o hela ki bato di nouveauté bat musu ba ke beta ka na poto ake beta po bat ba mona ga beti mais lelo na poto po ke ne ko beta net biso soto bito ko beta sko na poto so bo tuni biso ke bo eli biso nini to eli bino vandisa engebu omoni déjà il y a des blocs à sikato chaki et bimi bat ba consommer mais ça bat mususu ba bimi sepe biloko e beta kata na barate bat ba yebe ngatate tala ba nombre de vie nango ezatate oyeba kute ba bimi sepe biloko mais boyeka ko beta na poto mais bat bazela binote bat mususu ba beta na poto pona mu pepe ya moi mu pepe moko boyezo leka to tsa libaya mais comme ce qu'on a réalité au monde ce que comme bat mususu kilo ya moni le pas d'alinga soto zo poto monet ING bat bazaki na nzala na biso na Didas Arena to ye un coup une flamme double plein histoire ici to ke couler café to niatango soldat ba billet si la jour biso beta na festival wana malgré mbula me plein to ke na Genève Arena na Suisse place bat ba poule de la mort très glissant au côté le coloté plein to beta ndula na carré na Suisse comme ça baté belé mon faire déplacer bato na Suisse obi ils cher na Suisse ça terrain mo ça ba Paris à Bruxelles mais au moins les pas d'affaires déplacer bato baya ba Suisse santé asal maramou salemate pour bat bazela qui bat bazela dynastie bazela qui est dynastie bimi to yo beta ba concert donc cette fois-ci nde to vandia tozo préparer les ba fan na biso biloko ya bien il y a un moment na ba généraux tu robima et senga ke to ya poto bato ba ebike bato ba eli biso di nouveau puis ba ine lo ya monaka ba bien na biso umelate bato ba somi ba billet et ça li peut plein mo kabate biso to kabande nini to na ba fan ebele et puis attends Jésus de Nias yo za na poto monaka ba événement na biso to ndenge mokili ninga to ningi sa Belgique na ING na Belgique tkala ninga na bongote ba conseil ko beta mais Belgique ko ninga na bongo te lokola nibiso ningisa ki Belgique et puis talande to ningisa ki Paris na Didas Arena o senti ba tout baza motivé donc biso nde to boye to kabaka ba billet te le pas da te kaka billet pour to zana ba fan oyoke et puis za tan na biso ya concert que o bozo kabela ba billet et ton di pété non tala concert na biso ba tourner pe na caméra au monde elle pas dramataki na première chanson na ye au monde na moi c'est wana et bato bazaki nanu bato bazo kota mais elle pas de bêtise première chanson deuxième chanson au monde na c'est wana tout wana plein voilà concert à dimanche tala na likolo plein et bon samedi ko tout place sur le kolezalate donc autant sa caméra mon appena ye noté makionezati que le roi bato musu bazo beta kaka na mu pepe mais bayebi ke bazana bango forte ya ko affronter babilo mususu ko na bona on continue na ta polémique na tout noté bato na banana oui bato ba comprendre kaka po place bazali ngapi na tangi ko mamuke ya wana si bato ke to sala makampo na bato te boyebi ke elle pas dataka ba date bato ba mobondo ba date zo bi makalate to sala ba tourner to sala tourner bato fa ba retenir ke avant to na double stade de Marty et ezala na tourner ya munene o to sala pour stade de Marty esenga akate bona ki sesa bobeti non faut bokuta libanda boyena mopepe mususu boniati nde to sala ki la fois passée donc to sala calendrier za costaud bien d'ici là bon monango bako permettre biso to lo bango bon monango na ba page artiste bon monango na ba réseaux sociaux to kobanda wapi to suka wapi o bo kanisa wana to salango de mieux susu donc il boza la calme. Elle n'est pas dans travailler vraiment et on peut se bien nos dates bon c'est pour la macasse mais l'état peut surtout profiter tout ces albums monsieur qui ça on a posé une question pas ya oncle ya mon boss mon président Mingeniema ouais Mingeniema garçon succès oncle John Condé na tuna ki question wana na tuna ki ngebo siko ndenge opesinga derrière réponse ça lokona zonction moi sima moké ndenge balobi que bato mususu esi bazwaki mbongo le bakata kango ifa ba beta te donc les activités au banda na stade de martyr il faut pas pesa nanu bango wana nanu avant bino
Non, c'est faux. Bah, tu vas payer ça bon, bazate. Yo, mon appelle ça, tu vas payer ça bon. Oye, rataka. Bah, parce que événement de l'écana qui pona banini, ba mai kalamba, il est ba kataki yango. Bah, tout le monde fait la bête ami, bah, les pauvres. Mon toko bête, moi, on a date na yo. Oza na moi na yo, oza na date na yo. Et au déranger te. Mais ce que baba pesa donc yem ton on a date avant bi non. Ça mutu ba. Parce que so ki babi ba pesa pe mutu ke beta. Kuna stade de Martyrs za pona biso nyonso tout. Eza biso ba congolais. O to moni gaza prêt à ko beta, ake ko beta. Mais biso de toi dans le 20 juin et le 19 juin. Donc date na biso za déjà. Soit nous sommes robeta, soit robeta avant juin, et dépend de na bango. Soit robeta après juin, et autres dépendent de na bango. OK, d'accord. Mais biso tu as déjà wana. En fait. Oui. OK. To boyite ba tu suba beta. Ba ke na bango ko beta. Mais ko empêcher bango te ba beta. Biso to beta. Ko empêcher pe biso pete to longa, pe biso to ada. Na date na biso. Bango ba luka ba date na bango ba robeta na bango, c'est pas grave. OK, John Kondoyo qui a makambo yango wana. Papa, j'allais poser une otalaki concert il y a papa, il y a grand-père, il y a papa Labino, Ouerason. Papa nani? Ouerason. Te Kulutu, faut le bien Kulutu. Bon, Kulutu. Non, quand tu as polémique. Non, Kulutu. Kasnabi, Kulutu. Ouais. Il y a Kulutu. Otalaki quand même. Natalaki yango mo banda na réseaux sociaux. Quand débat sur batala. Ouais, natalaki yango na réseaux sociaux, ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur pour un concert, comment ça s'est passé, ndenge s'est présenté qui bon ba beta on a conception na bango na manière na bango ndé bango ba beta ba concert na bango pour qu'est-ce na ndenge beta concert na bango parfois makamso ko za la mabe mais pour na bango ba mona malamu pourquoi eza idéologie na bango ba beta ka bongo siko ba biso o to na ndenge na biso to betela ba concert na biso donc concert na biso déjà ndé biso to betela ba concert na biso les padres koti na mo ilizo ba bagangi azoyemba déjà ceux au senisi au comparé on a ba concert ba tumususu au monde déjà niveau ya chant ezala muke niveau ya répertoire qui besoin enchaîner ba nzembo ba se retrouver ezala muke pour ezala ndenge biso to betelaka mais pour na ba tumusu nde ba beta na bango ba beti ba ke pour na bango pe eza bien pour na bango pour na biso elo na koloba orchestre na ndenge beta nga tunyo yo ngo kotela na manga mpona bana otuna ba ke se bele na tunyo boye concert oyo monaki ndengo lobi ya grand frère ya ouais ya Kulutu bobo ya Kulutu faut pena Kulutu ya Kulutu ndenge lekaki yo bango ndengo lobi bango basala na ndenge na bango siko yo ngo kota na ndenge na bino ngana tuni oyo ya ndenge na bango ça passe na ndenge ya yo te na ndenge na bango bon ngasko na ndenge na moneli na moni ba orgam bon oui na moni ba orgam pas bazoganga bongo te na moni bena kasi te na kasi ya groupement batu ezaka difficulté ezaka makasi pona koyeba berer berer batu su ba romona ngo ba otala ngo na vidéo ba otala ngo na image be na téléphone pas mais na kata ba te ba na kata ba mona berer wana bena mingité vous comprenez soko tali bien on a retenu mingi na mona ba orgame belé et pas patron na bango non patron na yemoko un leader ko yembaka jamais na ba orgame ba demi ton na concert amnene bongo yango na biso na conception na bango pour na bango ils a déjà bien pour baza déjà habitué leader yemba dana ba orgame yemba dana ba demi ton c'est normal mais net c'est pas na nga na mona déjà bien té côté show ils a façon na bango ils a vraiment tokei kuntuala chamuke c'est benebele chamuke c'est benebele ils a déjà idéologie na bango soko ngana biso ba ke pona ndenge na bango nde ba betelaka na kolo bategeza mabe et puis na mpia ka pe sous ya compagnie qui mpia ke zaki pe makasi par rapport que oui yo tuningati otuninga fona lo banaza clair par rapport à mpia ka po ba tu faut pas comprendre que ba cause ça jamais makambo ya kala na kilelo monde évolué makasi pourquoi makambo yo sala malelo ba na confusion makambo ele ka kala de le laisser na batu musu ba contrôler situation et na batu musu ba marquer temps et attendre na bango parce que batu musu ba vivre na ignorance ba comprendre que temps ils attendent na biso te so to sala makambo na biso to sala na niveau na biso na temps na biso na capacité na biso parce que batu musu ba nga sala makambo de ba forcer temps ba se comparer na bateau ba na pifo ya lelo yango zo mona essaie ça va te belé ba erreur yango raison pourquoi tala na Adidas Arena na bango au mona ke
tamusa bena caméra bi omona bena ba vidéo belé ya madusu tu kota likolo na ba VIP wana tout omona ngo kezali tala bien aux nos journalistes faut ça musala na yo okokota na makambo na te mema na oloba oyo biso tout omoni yango ke mpia kezala makasi mais biso to beta yango ba mpia ka ono omona ngo te mais to beta ngo double et l'axi kezata na biso mais pona bango ça va nga to pona nga ata basala katikati ya bato eza normal pona tana bango eza normal et alors biso ndeto te double stade sauf aussi ba mekata stade de Marti ba oboya ba mekate ata 20 mai ba osete ba oboya et là qui c'est exact na bango te si biso to zu de stade de Marti exact na biso bon tata Raphaël bolunga obeta poni bobeta onte na ko beta tata Raphaël za pour monter moi déjà to beta na double stade de Marti après to yo beta ngo dada ta mikolo ya eza ngo wana et qui m'a raté déplacer à péter et c'est la biso. Toi aussi c'est notre stade de Marti après ce c'est ngo yana to ya ngosusu. Oui le barata Anita Mangesi. Anita Mangesi. Oh a couturier yemta koto sona yepena kini yepena mta sala pena maramba bien. Ndé ka bino mo boyemba bolobi ndé papa ya valo betala sima zonga mo peut-être batala ki sima ba moni ke na sima na bango ndé batala ke na ba moni ke siko ki lelo il fallait concert wana za la bongo oui concert wana soki aux la bongo pour na bango mais il fait la pour na concept na bango so ba beta ba concert na bango ba beta ngo na idée ya batu moko boye ko pour na ko prouver non excès ko prouver o ba no comprendre ka teke eloko yo zo linga o affronter lelo oyo o moni ti guerre. Par exemple, au moment guerre, ils ont la bénéfice il y a entre yo na moto moko boy. Parce que la guerre moko boy za lelo, ba forcer guerre wana na makasi pour ba na posa ba lobela bango, ba na posa ba zo en actualité, il faut ba za na guerre na ba tout songolo par rapport. Parce qu'on est biso ba la ta biso na makasi ba la ta biso guerre. Sur monnaie na kasa guerre wana biso to ba perdant. To na bénéfice monter na kasa guerre. Pour guerre wana biso to bete ba double adidas na biso to zena guerre na mututé to ko sala guerre to prouver mututé to tagaki mututé to bete ba Genève arena ba concert to bete ba ING to tagaki mututé to bete wana calcul na biso sali plein mais ba muso ba zo ko bete ba concert wana na calcul ya bato mais ba bo sanga to za pema mongote to za pema mongote to za souffle mongote to za makambu mongote lelo na thème ya bato. Il y a la population, il y a la musique, il y a koyemba, en dira ça obtenir na podium. Et ça mon côté, il y a un monde asko bando ça makambu tika ba sala mais ba yebi ki ba ko sala ngote. Pour plein et ça l'aura déjà ça biso beton doublé, plein. Mais au monde que ba beton en pierre. Et puis au monde ba aller na TV ba luka pena guerre na makasi. Ba ça bino pena guerre na makasi, ba comprendre que il faut pas toucher quand les padres pour les padres na makambu. Et to ando toucher les padres et ba lobela biso ba lobela bango, biso pe to monana. Nzoka biso to ba perdant na kata bataille wana. To ba perdant to na logo te au gagner la kata guerre wana pour étaler biso te bébé bonga. Donc il faut pas ça makambu na ndé na bango. Pour concert ça va pour na bango na ndenge ebeteli na bango. Na ndenge ya ndenge bango ba kindelaka. Pour na bango ça va. Mais si on a bien ndenge biso betelaka côté chant déjà zéro, l'idée est trop de organes, ba demi-ton ebelé, mpia ka peza yi makasi. Agitation peza yi makasi. Et ça ba concert mususu, elengi na kati ndo za na kati. Mais air vidéo bimaka, elengi ko ka vidéo zo za la te. Vous comprenez? Donc biso so tali ING, au moins pendant qu'il est pas dans nzembo du début à la fin, nzembo sili. Et mutazo ka live, asa quand même nestengo yo ka concert. Bobeti sebeno boke. O comprendre que mutazo yo ka awa bokenda abo sala ki bosko. Ba concert ya ba bo changer. Bo changer. Et comme c'est difficile pour na que mutave na ndaku, ala ngasko yo ka concert wana ndenge beta maki. Elenge za la raté. Ya mo biso beta concert na biso le quoi disque. Mutako yo ka nzembo. N'est pas dans studio, on a concert, les pas dans yemba, respecté ba note, bloc on te content. Mais pour na bango ça va, n'andenge on va bête là. En tout cas pour n'andenge na bango ça va. N'a qu'à poser question. Ouais. Qui va peut-être déranger, peut-être tu peux répondre, tu n'es pas répondre. Ouais. Dis-moi. Conflit est bandé quand ou bien ezanini les padres na wera so. Conflit exaté. Conflit exaté, yo kana biso même. Conflit exaté. Batalaka bosala conflit na bato bobi ke bo bénéficier ne loko moboy boko sala jamais guerre na bato ke bino boza ba perdant non pourtant on est ba bénéficier na kombo na bino biso to na problème na orchestre wana te orchestre na bazane mitema mabe ba ko manifester makambu oyo bango bazana lango depuis les padres kita wenge musique maison mais donc ba makambo oyo eno bazala lango ba yo sko ko profiter ko manifester on a bata onyo sozo mona oyo pour na mona na nous te ko reconnaître Kulutu grand frère ex patron et ingénieur na mona te
Donc makambo bani na émission Papa Sango. Mais tant ça bandaki pas. Non. So otali na émission Papa Sango. C'est un mentor en fait. Na émission Papa Sango, les padres à l'obinini. Les 18 boke nous soutenir Kulutu. Après boke soutenir pe Verambo. Arobeta na date boy après bobo sanate les 18 Kulutu nanga Kingani ex patron nanga grand frère nanga azobeta boke nous soutenir. Na été sur les ingénieurs. Donc ndeka le baye boke nous soutenir Kulutu. Aza grand frère nanga aza ene nanga aza ex patron nanga boke nous soutenir na mona nanga namtena mona na mukili ko. Mais peut-être qu'il voulait que Aloba papa nanga Nathan ya lelo yozo ke ngondimisa mutu abengo ka papa par rapport à quoi? Peut-être mentor. Non. Ngapo nanga aza Kulutu na ye. Bango faki bazala na maîtrise. On devait ba ndeko lukelo ko moko boy ba lukanzela ko côté là. Parce que ba côté na eloko moko boy za na ngona sens te. Vous comprenez? Après quand émission Papa Sango au monde ke bango ba komeda ko sala be émission bazo finga. So mon nga na permettre ko lo ba boy liboso na ndo lo ba boy te. Au fond, mon artiste na yazo le na TV azo finga les pade. Porte-parole azo finga. Bato na bango marketing bazo finga. Animateur na bango mon azo leka. O de mon nga na leki na TV na finga. Te yote na bi ba. De mon musicien na biso azo leka finga bango non mon ngoti. Pourtant on a besoin te. Mais au moins est-ce que bango ba déclencher pena guerre. Bango pena baza prêt. Bazo tinda na ba animateur na bango ba finga. Ba journaliste na bango bazo finga. Ba omi ko luka ko sangana na ba tuba luka force pour ba étouffer. Moto oza lumière ozo briller déjà toute la planète mobimba. Non. Maman, c'est faux. Bakoko kate, bakoko kango pété. Oh les pas dans lelo, ya on a besoin que bato ba olinga bazong sa kisasa ya kala. Monde comme d'ailleurs Android. Bato batseli na ba ki kala. Ngana zalaka, ozalaka oza lelo ti. O comité ya bato muso bazo diriger makambo. Respect ba respecter yo zala na place na yo compétition ebeta mara par rapport au moins na teza ba jouer muso ba soka koli au moins na kebeta na Arabie Saoudite to ba ke na championnat Italie mais au moins na bona Real ba ozoyo te so comme dans ba 33 ans ba 32 ans ou ba nini pour ba somo na Real Barcelone déjà passe faut ba tino na championnat au mikolo ba betaka suko na minute za le roi ba Real na ba Barcelone za la compétition zo beta yo za na souffle mouké faut pas tchao na niveau ya championnat ozo reconnaître pe que ba Real na ba nini ba msupe bazali ba msupe ba apene mais ba Real ba Barcelone c'est ça ba les pas traité ba on dazo diriger musique congolaise mais à cause ya pe Real à cause ya pe nanyo sotuté yemoko mais na bité que yemoko Real yemo Barcelone Real les ali yeba que Barcelone azali ozo comprendre ça soit na ba Real ba Barcelone musique bazali o ka forcer makambuté yebi que soka lobby te wana za ko ba Paris Saint-Germain champion autour de titre avant bango na kocha bango nini bazo mériter respect en tant que ba aîné ba sala biloko ya bien bazala ba parcours ya bien ba sala mais faut pas comprendre que tant oza ya bango ti au moni respect na vient monsieur papa chéri jibem piana ba vient monsieur banyoka longo moi ba vient monsieur banyoka longo ba papa chéri au moni bazala na assurance na bango moko ba ne loko forcer te bango bazala ka na posa respect na ba tu ba reconnaître bien savoir faire na bango ba garder bande na bango Sozana mukolo moko baza wana mikolo misu bazaka wana bango balinga kaka donc yé pona yé po balobela yé fo aya kota kana likambo moko boy mais so po landele bi omonage po atondi sabati fo asengo secours place moko boy musique yana ke gratitude ya mabe boga de la presse moko tombolo vous comprenez mais yango guerre wana bango ba déclencher yango eza bisoté na mona na ntena mokili ko reconnaître grand frère Kulutu ex patron eza ingénieur pona bango ba profiter ki bazoki liduso côté ba komi ko finga ba komi ba manifester pena yango et puis ti na ba podium na bango ba manifester yango na concert na baza concert wana biso to rien à voir pona mona ki ba loba ba goloa te to na posa na ngote so ba tanga ka ba goloa liboso fo ba yebi o nini ba goloa ba porter la ki ba c'est ça que en fait dans liboso ba tanga ebino ya mi balé ba tanga ebino te ya liboso so ba tanga ki ezali na cadre de reconnaissance ba yebaki ke ti ba tona ba yaki belé ba golo bazali na kati modo de pesa mai pena ya makasi yango il fallait ba remercier ba golo mais modo de monsieur pesa mai pasa modo de pesa mi ya touro mais e bango ba bandi buzo ba golo vene na ndako tala sko recite ya madosu bazui po golo vanda ina ye mais tala e golo yaki ba remercier ki golo avant po ba yebi ke golo ba tinda ki ba golo bena ba yaki bazali na choix te fallait ko remercier ba golo en plein concert après siko touro yo ba tinda ki ba golo mais avant événement bino bo bani da ba connerie golo moni ngeza na place bozo ba avant ni na ndako yango mon siko raison nango ba mpia ka wana to ba sali wana parfois so ba kotela mona ba bozo bo te ba kokope oton tsape salwana mais golo c'est retiré na ya va na yango moni pe ba vie d'union so ba sali wana so ba remercier ki biso ezaki pona ba tangi ba golo po ba yibi ba golo ba yaki mobondo
Ce que tout Gola Yagina est avani na yangomoni. Cause en pierre na bango. Donc, biso to bani guerre na bangote, bangonde bana posa guerre. Toza ba bénéficier na guerre na bangote, to na posa guerre na bangote, toza na makambo biso to sala etali bangote. Biso to na niveau que to côté studio to bimise loko ba yambia ngombala moko. Nzembo loka morilizo atala makambo sala. To tsaka ba nzembo loka ba regarde moi atala ndele pas da sala featuring na la fille na française. Au moins ndé ba yemba. Mais bato musu bana difficulté ya ko tchate loko na marché. Oye ba bimisi combien de biloko bato baso o bato ba yoka ngote. Ba consommer ngo pété. Bon, on a difficulté à te candier molelo. Bon, on a difficulté à bimisi loko bato ba consommer yango beta bato ba consommer. Bon, on a difficulté là mais bo luka ba bitu maoza ya binote. Biso non, bisote. Non, bisote. Oui, on dirait na yambi bato mi balé, on a même na pagina, on a même na Kinshasa. Kasi musique ezaka lora église té. Musique total à kaka bon. Si il n'y a pas grand chose et le représentant na ngote. Tout solo la bien. Mais surtout monique beaucoup mi ko toucher patron na biso. En tout cas, tu vas pour la défense. Nga pena na yo finga te mais je expliquer ne ba. Ba tu comprendre. En tout cas, bon luka ba tu ya niveau na bino ya génération na bino, bo ça na ba ba guerre. Guerre bo luka bo tiko lokoko ngote. Zelaka to tsaka ba data. Au monde ndé ba beta sko concert. O comprendre que noté e bata makambu ba ye. E bato ba na mpifo sko ba ye. Biso zelaka to cheli ba to va na biso e to ya to kuti ba biesi le plan craqué. Et puis poto ningani. Ba salon plein monte que poto zalon ningana te. Poto zayi motivé te. Bah Kalaté ils ont motivé Stade de France les alliés en fait bah osé la paix bah ton souba au tchak quoi. Et tali biso te bébé bonga kaka biso lo ba mingi makam na biso. Nga sala promotion mingi ya biso. Ya ba œuvre na biso ya ba projet na biso et tout. So ba muso ba beta coup de chapeau il faut qu'on affronte ka. Mon chose le kanza ko affronter place à affronter c'est bien. Au monde il y a on a besoin que musique est le rôle la compétition et ça na bato ba na compétition lelo pour oser ko ça les locaux à raisonner belete a ta la izata na ye na ko ça la boye simba c'est ça ouais mais na mona qui c'est comme Gigi j'allais demander deux choses toujours chuter na biso tout aussi ça mais tu souhaitais que papa Hervé na UNG ouais il y a papa Kofi. Mais tout le monde est binoté, ata koto, yata ya solondam, ata otinda tayo. Non, on moni les pas de joie rôle moné na concert wana azala ki te mais a poussaki ba fan na yibo ki ndoko soutenir Koloto. Ouais. Bon que ndoko soutenir Koloto et puis ça la bien. En tout cas la musique mi Koloto li sur hypocrisie hein. Musique ngala yo monde ndike mon grand papa veut vendre na coin na ngwene na ye a continuer ka bon za rapper ma bête a garder bande na ye a sala boulot na ye a tala ba projet na ye a réaliser ba makambo na ye na coin na ye zo qui est déjà bien ba makambo ba sangana musique na mutema mabe makasi la musique est la mutema mabe za pena na mauvaise foi côté ba mutema mabe bo na pena mutema mabe musique za la mutema mabe makasi côté na pena confiance monte mikolo pena ba sangani yango le pas da yembaka tika bango ba sangana ba ya ebele mais ba kopakata na minute pena ba sangana ba luka ba bondise toi les brûler mais ba kokakate yango mona le pas da kanga ko na ya kanga ngo ka ko na wana na ba fan na ye na ba meloman tout la bonne musique à garder ko na ye trop gentil un peu trop ko sangana na bato trahison za makasi tu vois bato ba comprendre mamozo légal na musique toi sur notre temps on sala mutu confiance te beta musique non na ba fanatique na yo sala makamna na ba fan na yo sala makamna yo biso pe to yana ko na biso c'est tout tu comprendre que bato ba comprendre que mutu wana elle aura nzinzi alanda place manga za hôtel manga moza hôtel yango zo mona sko banzinzi bazoya so manga na za hôtel te ba oyate lelo les pas de fabate la oyaye o azana ngona zo ngona passe pour comment lelo o azana na zo ngona passe même ça bato que carrière ya mutu et comme passe makasi ya bandi carrière solo et aux autres orchestre ya mutu bitumbezaka mingi te mais ce que longo bandika ko sala orchestre na yo bandi na carrière solo na yo place bitumba ya vie mwana mobile bandaka po o comme adversaire ba leader nyonso ezala ba wendo ezala ba koko ba sala ba makala o comme ndé mona ba po comme leader parce qu'on a mona ba msuba katanaka ya mona na monde wana ba pesa n'importe qui chance te ba yambaka mutu nyonso tout bien ti de soda muta comme leader bandi ko affronter étape ya carrière ya passe ya mutu bandi que les pas d'étape wana a souffrir nango tia comme azalelo bitumbe ke ezongi nana pesa ka chance batala lelo ba olinga ba misa manzaka ba pesa biso chance te ba pesa les pas de chance te baza parmi bateau ba tchaka ba mbongo anje o bango mona patron bango bana reconnaître ka benga ngo pépinière do ba tchaka ba mbongo anje po ba boma orchestre oyo vous comprenez donc na orchestre na début nango ezana baba artiste na finga mité ko le papa Hervé
obinde batinda bato mambo ba finga lelo eza na lelo te bande ba hypocrite basala ngo déjà kala basala yango trop et simba ndete ale na soni wana bakomi koluka kozala nde bien na biso te ba moni ke to pesa bango ka espace te ale bazongeli na bango susu comportement na bango ya kala donc o ba sala lelo ya sikeza te basala yango déjà il y a des années passées ba finga batinda batu ba loba ba bundisa butu moyi et simba te na soni wana sko basane te ba maloko batu malamu après te mato tse bango ka 12 code 16 to lonele mo bena code 16 na mabanga eboti bazongeli sur un comportement mo ya kala ya code 16 yani code 16 ya 12 état d'esprit moi te mingolo to vivre na code 16 ebebe bonge tali biso te code 16 la saranini code 16 na linga na beta le padre na winere na ko pasola papier te na linga na beta Jésus na winere na ko pasola papier te bayaki na 20 to bimi na 21 tako pasola papier te bayaki na 12 to yaki na code 16 to pasola pa somo etikala kuna na Sodome Gomo somo etikala na Sodome Gomo donc bayaki na 12 biso te na code 16 somo etikala na Sodome Gomo musique y a pas pitié za la raté pitié za te na gidi baba oyibo makolo muna mta garder bande na ye sala compétition na ndenge na yo biso to sama na biso na ndenge na biso to comme na biso na sans problème sans polémique en tout cas boluka bata génération na bino boluka bato à niveau ya succès na bino biso to na niveau o ke to bimise loko lelo monde entier ba consommer exemple na niveau na bino to na niveau na biso na niveau na biso exemple bato musu lelo kokota sira bimise loko boye ayoko ka yimona batata mo sine na bana ye mais au monde lelo na marché a so na bato ba obeta ba 1 million espace à 2 jours ba 2 millions ba 3 millions non. Dans le sens où, en tout cas, désolé, les cameras mototés. Vous gardez bande, vous gardez Abisso. Ce que j'allais demander pour Nato chuter Nabisso aussi, ça. Chancel Mbemba Zolanda, déjà international. Chancel Mbemba de midi, mon espoir. Migeni Mayo Yebit. Chancel Mbemba. Moussala Gitoko. Yazonga Simata Kendara Liboso. Azo progresser kaka. Diable. Naluna papa. Avec tout ce qui se passe sous la toile. Par rapport toujours à la vidéo ezobima ba insanité hein ba biloko mo boya propreté par rapport à les padres. Est-ce qu'il y a un conseil à donner ou il y a quelque chose à dire parce que ba mususu biso lokwa ba biso ba otoyebi na biso mamonte toujours apprendre ngo lokwa na télé ba mususu pe bazali pe o bazo apprendre encore na télé tant ça za fanatique à cause à toucher makambo ba olobe utu api. Tu vois, dans le but noté que au défendre. Ok. Dans le but, qu'est-ce que tu as à dire ou tu as un conseil à donner ou tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, le conseil après ça te baza mikolo ba yebini ba osala. La vie c'est comme ça. Moi na nzambe goto bat ba wanga na kaye bandima kaite. Ti wana eza pena buzoba o pena ya makambo boye penda na spiritualité c'est pas bon. Contre patron na biso. Oui. Na ma propre famille na e. C'est ça. Non, attends le belon. Il y a un abi ba mikolo. Ba yebi nini ba osala. Nga na ozala mingi na limite na makambo wana mais na ozala na défense ka ya patron nga. Pour na za bo na représenter bango te quand même na représenter Jésus de Nias. Mais tellement ça non ya famille ya patron na biso. Na ko na makambo wana na télévision te. Ba ba yebi que c'est faux. Mensonge, lokuta. Ya on abi moi na nzambe kutu. Oya pesa bato mapa pesa bato sala tout akoka osala bato bateka eka bato bazala na ye donc na roya pena na terrain wana mingi te balo balika memba kuto na ngote quoi na tuna kanzambe na tuna na bato quel est l'état d'esprit au patron na biso azanga nango na comprendre te avant dinia quel est l'état d'esprit na moral au yazala nango non mais c'est en tout cas ceux qui bato nyonso bazanga na état d'esprit na moral na maîtrise yazala nango. En tout cas, on a évité. Makambo tout et puis surtout c'est faux, c'est lokuta biso moto yebi za lokuta. Mais tellement on a droit à le ballon la TVT, on a gardé la limite. C'est faux. C'est faux. Et puis na bato tout ba Hollande ba comprendre que lokuta. Alors tout moi là c'est la mbapembe, ngasi mafuta mbila na ya pena pona taché yo. De yozo kima na yonga mais na zo pena pona simba ka pona taché. Na sens wana donc c'est faux. Alors pour finir qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'orchestre, par rapport à toi-même, par rapport à l'album? C'est un plaisir à moi. On s'appelle Makasi.
na mona ndito wana Paris bato ba bosa te moi na poto makasi de so bokoti to retourner ne mission na plateau ya solo la vérité ndo moni wana donc mujika botala ka yebi na be o mona benenge tala be bana linzaka tina suki jika makasi donc tozane na ndenga kinia wa aye osala bena en tant que professionnel aye na kisasa aye ozope ba élément ya artiste na bango comment bazo fonctionner na kini en tout cas na CPL makasi na déplacement na yo tozali tozo travailler toza vraiment en plein studio bat ba retenir code 16 salema et puis ba fan na biso bo garder maîtrise bo garder ban na mino place boza bo sala effort ya occuper mi makam na biso mikolo bena bo sala ke ba bo sala effort ya concentrer kaka makam na biso ya lobela ka makam papa Hervé initi ya kolanda landa ba makam mususu gauche droite ba lo ba distraire bino ba distraire biso bo la focus na makam na biso et bo mema makuna lo yengete bo la calendrier zo pesa makalate to banda wapi to sukela wapi mais bozo sepela en même temps biso to vendre to zo préparer biloko asika poto memela bino bo sepela vraiment en tout cas mbote na trésor pembele lembatable mbote na ne chapindi plein de grâce mère na biso sarale ya pembele mbote na Dodowetch na Bruxelles Rekilumbo le baron vient na biso Pichumbombo état d'esprit grand esprit ya Pichumbombo mbote na yo mbote na vient na Picasso Mbayabo international ba mbote na Givenchy Banque de France ya Chiko Mbungu mbote na Demse Chai Paul Mwamba Eric Ngwala Eric Mulumba et Aris Nsambo Supreme mbote na Shafi Japan Linda Kenzo Naoli la Perle Rare Demse Chai Arnaud de Matiki Ova Lasconi Mbonza et Orsini Le Mene les banquiers les visionnaires Yabestino Bilele mbote na Batwaze Belé vraiment Nadine Bouili passe à Jimel Langa à Paris mbote na Linda 206 ouais Jimel Langa à Paris Nadine Bouili mais gagné Maïbi peut très bien mbote na Linda 206 fibre optique mbote na yo vient na Fistomasi na Kolwezi ba bon séjour na on à Paris mbote na Jolie Massa Kikangi yo na Suisse Kota Genève kuna Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait boss de boss mbote na yo Hervé Makaloji na States Paris Lombo na States Pichu Boto comme de Lombo aux États-Unis Junior Mundabi na Canada toujours Yannick Monzanga na Canada mbote na yo venanga savane moi teka bakara teka mitukadi bato ba sepela et puis na bosani sunani na bosani nani suna bosani awa vraiment Rodrigue Matende Aziza Lukusa Rodrigue Matende bambote na yo vraiment mbote na bato tout héritier mobiala mutu nanga héritier mobiala bambote na bino vraiment na lingi bino trop na la liste té on atangi à comprendre on atangi té par contre nanga na pesa mbote na Junior Kalimasi wana bandeko nanga ba frère nanga Junior Kalimasi yebisa M16 Balondo yebiselanga Alexis Balondo rendez-vous na code 16 na bosani bino te musale zo kende kitoko papi kachunga de Rigo papi kachunga tozana bino wana en tout cas boko sepela merci maman c'est un plaisir à moi merci vraiment biso to bosser toujours lambela bino biloko bien boko sepela kasinga vo kende nga binga salanga ta plaisir mot atelo moka tout ça Koumani Madessa Comptoir la ça Chancel Mbemba 300 je sais des nuances Vondisa mama allez pas zouria Vondisa Teyo Monzolo Vondisa Tolobina bango to sundama allez faire gola Pazuria, papa caprice, oya lingi, akotie, fiogolo, voandisa, milima gotelema tobuaka, oya go voanda to voandisa, mombu yimuluba, voanda na ndenge na yo, voanda na kiti na yo, voanda nebonga na yo, voanda no kese na yo, voanda, luka makambu na yo, voanda, tikabiso na makambu na biso, voanda. Topeso kiti voanda ekanape voanda atambe tulala ale voandisa voanda yanika yenga la monnaie visible yanika yenga mbongo kazivovako na biki roi belge yanika yenga voandisa
Vwanda, Vwandisa, Tolobina Bango to Vwandis. Le lomo qui le vandi. Bato bazaro vanda, lisa le boko. Ya mémoire Boudimbo. Bango bazara bon à Chicago. Lisa le boko ya mémoire Boudimbo. On est ensemble. En tout cas, merci, 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 merci. En tout cas, merci beaucoup, chers internautes. C'était un plaisir de voir encore Blaise Créateur sur mon plateau à Kinshasa, comme je l'ai reçu en Europe. Les lois avec moi, moi chaud, bah na pote avec moi, na mte ce malili, mais ça appelle mon lungue, ça appelle ça appelle mbulo. Mbulo yo, ya ba golwa, mbulo yo, ya les padres, mbulo yo, ya ba golwa, mbulo yo, mbulo yo, ya les padres, mbulo yo, yo, zoa, toke. Mon pépé na mon pépé mbulo yo mbulo mon pépé na mon pépé papa lobaki mbulo yo mon pépé na mon pépé mbula mon pépé na mon pépé bakanga mon pépé t'es jamais mon pépé na mon pépé allez mbulo yo mon pépé na mon pépé eza blogue goya et malagoloise de London les aides full option bambote na yo titi mo futa London. Moi na bossa na yibate belé titi mo futa London na peso bambote na pesi mbote na commanda Cousteau Kinkela commanda Cousteau ya tutungoi motema mama tutungoi commanda Cousteau titi mo futa London bambote na yo. En tout cas, merci na Sandra Landa, la finlandaise, la gauloise Sandra Landa, bengaka yambaka komaka mais Vwanda. En tout cas, merci beaucoup, Mary Kibingwa, Omonia, Oyoki Yomoko, Yolingaboy, pour y apena gauloise, certifié, confirmé. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde. Merci surtout à mon président Miguenye de m'avoir encore donné l'opportunité. Malgré na Kinshasa, nazo continuer ko sala musala nanga na pesi Régine na bisonio sotumbote bana parimbote et comme j'ai tendance à ne pas boire trop de mamabanga mamunyo ce qui manga so na bano boire mabanga na bandaka baby. Donc alors je vous dis à très bientôt, je vous aime beaucoup et je vous fais des gros bisous. Bye bye.